Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu kiangani mbote na biso lisusu epai bino subozwami. Mokola lelo tozali dimanche toye na paroisse na biso ya Matete esikani ni ndenge botindaki ngai ndeko na bino moumbu na bino d'ici papa Simo Kimbangu po ete naya kokutana na papa na biso ndeko na biso yaya na biso papa Paul Edingwe oyo bino suboyebi lelo toye na Matete na etinda na bino pona kobanda yango nga ndeko na papa Lambert Makwemimo na kosenga na biso nosto la kimia tokolanda oyo ndeko na biso papa na biso yaya na biso akoloba na biso na mokola lelo papa champion de champion mbote na yo mbote papa na kosenga na yo liboso to matito wana émission ya manga na prière quoi tokosenga liboso avant to banda émission na biso tokobanda liboso na prière po ete papa Edingwe depuis akomi mondimi eloko nusa kosala il faut libondela eza ndengona to bondela na komba tata mwana peli mo centre tata Njambe nkolo space Simo Kimbangu kiangani to pesi yo merci mabate bolingo nezali monene bolingo zali ko l'accepter na biso nde na mokola lelo okomisi biso pe okutanisi biso to uti na mboka France toye kokutana na ndeko na biso papa na biso yaya na biso papa Paul Edingwe oyo ye andimaki kolanda yo kosalela yo kozala moumbu na yo tolingi toloba masolo na yo po ete na kati na émission tosenge pa na yo kokozala na biso o assister biso e bandeli pe suka ba oyo bakoyoka biso bayoka ngona matoyi ya molimo kasi na matoyi ya bonzoto te kimia na yo kokisa makati na ye pe kimia kati na biso kimia kati na mokili mobimana koma tata mwana peli mo santo amen. Bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu toye ndenge te uti kolobango kokutana na ndeko na biso yaya na biso papa Edingwe mena kosenga na biso nyonso tozala kimia poto etoko koyoka ye tozali na paroisse Matete kilte tozali kosalama tokoyoka mo makelele ya ntintsani kasi tolanda ngo te tolanda bele oyo kobima kati na biso papa Edi nazongi susu mbote na yo mbote papa journaliste ezali sengo mingi pe topesi yo merci mingi oyoka kimbela na biso tobenga kyo na telefone po te tokutana ya solo la kisi biso bolingwango ondimi invitation na biso nde toyeko kutana na paroisse Matete mais tokosenga liboso na yo moko ko komibimisa kombo na yo pe paroisse yo kovanda ka soki po komi na grade ecclésiastique soki po komi ki oza mondimi yo muto kolakisa po ete bandeko na yo na kati na mboka Europe bayeba ke papa Lambert na mokola lelo ayambi nani papa Edingwe na pesio malo. Merci papa Lambert na likambo oye kotala ngai mingi baza kondima te balobi ke Edingwe azokosa bato Edingwe sona nako kokosa bato jamais nakoki kozwa bateme te na insistaki pa ya papa nazwa bateme mpa na ye moko na nkamba naki nkamba zo plus de 4 fois kuna ekomi mboka na ngai omoni bien ke nalongoli na suki na moto suki eza esu te bato azondima te ke non Edingwe azosambela te nazalaki fanatike ya Simo Kimbangu banda bomwana na ngai nazalaki kolinga Simo Kimbangu mabe kozala na meme émission na ngai pa ya César jamais nakokritike Simo Kimbangu mais lelo nakomi mwana na ye naza kosepela makasi na ndenge oyo nakomi pa ya Simo Kimbangu natamboli baeglize ya ndenge na ndenge eglize na okende wana mpona baaventure mais sikoyo yali aventure te sikoyo abina vérité ke Edingwe akomi mwana ya Simo Kimbangu kiangai. Merci papa Edi mais tozoyoka yo komi na kombo mosusu oyo yo bato bayebelaki nango te mais kombo ngo ezali nani? Papa pesinga kombo Saint Paul. Saint Paul. Nakomi na kombo Saint Paul Edingwe Saint Paul. Merci papa Saint Paul Edingwe ya solo tozana esengo mingi ya koyoka yo ya koyamba pe yo mais tokoloba makambo ya liboso te oyo utopasa bote suto yoki yango depuis okomi mondimi na kati na elingoma papa Simo Kimbangu paroisse na yo ezali nini et puis nini oyo ozali ko sentir depuis que yo komi mondimi tina mokola lelo nakoloba ngo bien que
paroisse na ngai eza matete awa esika tovandi boyokutanga na kati na kati église nazangisaka losambo te eloko ya liboso so na mokili eloko ya liboso nazokita na mbeto eloko ya liboso losambo nakosambela 12h 15h 18h soki nasali yango te namona lokola nasali péché mabondeli wana nakoki korate yango te alo bomona nga na yali awa boye paroisse na ngai yali paroisse na matete so abenga na kasavubu nake obenga na lingwala nake partout bokoinvite ngai nakoya meme soki moto amona na bia poto apesi ngai na ya poto nakoya nakoya nakoboya te parce que Simo Kimbangu yali partout nazosala mosala ya Simo Kimbangu mais bandina bandi kosambela nakoloba vérité na bullshit moko monene nasuna mbongo te me nayebi nyonso wana papa moto azosala yango po atala soki nakozongela kachi oyo nakozongela kachi te meme naya na crise nandimi navandaka papa ye moko ayebi periode nini akofungola banzela na ngai. Donc depuis okomi kosambela donc crise ekoti makasi po papa aza komeka ngai ayeba nayebi yango bienge papa aza komeka ngai po ayeba ke eske soki akomi na crise ndenge basalaki job eske akokima obie akofandaka na ngimbangi me na pasi oyo nalobi jamais nakoki kokima nakoki lokola job nakoki lokola moto mosusu te job ntango babomaki banyama na ye bana bakufaki bavandelaka kaka nzambe ngai mpe nakofandelaka kaka nzambe nakoboya nzambe te bandeko na ngai so moto abia bino ke edingwe boye moto yango akosi bino bolanda oyo ngai nazoloba na bino na crise na ngai navandaka nzambe moko ayebi ngonga nini akobetelanga porte ke edingwe yakozwa kolina oyo bozanaki epai na ngai. Merci papa Saint Paul, mais depuis yo okomi mondimi okomi kimbangiste bamakambo ozalaki nango liboso wana oyo tokoki koloba te otiaki mpe ndelo nango ou bien oza nanu mosusu ndenge tozoyoka abombi yango nanu mwa moke akobimisa yango nsima mais ndenge mpo uti koloba ke papa Simo Kimbangu okenga nali kotala soki okokima ye ou bien okokima te mpona otikali susu na eloko te ata mbongo ezali te bon na makambo wana otiki yango mpe nyonso bien ozozela nanu. En tout cas na bavérité so na bina bunda komba nakobunda komba na mai ya nkamba mais courage ya lisusu te abunda zokomba ndenge makambo akomba lisusu te au moins nakoma nanga dirigeant entraîneur na bana koentraîne bango esili mais mpona ke edingo so likolo ya ring nakobunda likolo ya ring te otana na bino oyo ke natiki biloko nyonso natiki biloko nyonso parce que Simo Kimbangu ali nzambe naza kondima ngo ke Simo Kimbangu ali nzambe omemi na bike nabomba ndambo na ndako Simo Kimbangu akomona oyo nabombi wana akoneutralize yango nalingi makambo akoneutralize biloko te fona bela papa na ngai vérité ayebaki mwana alobi bo nalingi te ke papa ali nzambe soki aki komona mosusu nabombaki ekute ngai cher na vie na ngai. Donc yo mapa na yo papa Saint Paul vraiment ondimi yango ke papa Simo Kimbangu okianga na dali nzambe oyo mokili lelo ezali kondima yango te yo vraiment oza conviction vraiment ke ya solo vraiment dali nzambe mais tokondima papa Simo Kimbangu après Kofi kutu alandi ngai nayebisi Kofi alandi ngai na bina ye kende na nkamba oyebisaki ye donc pourquoi otia tembeko nabiki Kofi kende na nkamba mpa ya papa na ngai akobikisa makambo nyonso Kofi mpa komona jugement na ndenge eleki boyebanaki basekret Kofi moto apesaki nga suki style akata suki nalaki nango wana elaki mama na Kofi mama Kofi moto apesaki na style wana donc oyo apesaki yo esprit ya kokata suki ndenge wana oyo wana okati mama na papa Kofi nde biso tobengaka papa ye moto ayesaki yo ndenge wana mama na Kofi ntango bazovana na lingwala tola owela titre moko wana kache moko autaki Lubumbashi oyo akoganye yanga bimi champion nake pa mama Kofi akati nga suki na bikende komba nake komba na ganye mpe komba. Donc c'est que boyebani donc sikoyo ndenge akendeki
Kofi pe amoni ke makambo papa Simon Kimbangu yangani. Est-ce qu'andimi yango ke papa Simon Kimbangu yangani asaleli quelque chose? Kofi fandi mayango. Kofi fandi parce que ya linzambe ndenge papa a bouleversé makambo wana. Même Kofi akamwe. Kofi c'est moi c'est Dingwe. Donc vous avez beaucoup quoi. Oui, Kofi c'est moi c'est Kofi. Kocha tembete les kamboa. Pour maman mia Kofi atiki biso mibale photo kanga mesika moko te ba kosala. Parce que biso peto zelaki yango to monaki ke tangu ndenge papa Kofi akendeki na nkamba déclaration na yeto yokaki yango. Alala ka pongite, asala ka bote papa. Donc asolola ki privé na papa Simon Kimbangu yangani. Et le 13 to moni na poto ke jugement na ye leki na kimia nyonso. Donc OK vous allaki yom to bisaki ke akene na nkamba. Mais l'air ya zongi alobi na yo nini sikoyo? Non, Kofi aza reconnaissant. Pe atikana Kimbangiste libéré lokola nga na tikali. Kimbangiste nyonso à partir ya lobby, à partir ya lelo. Soko moninga na nzela to na TV loba tala ndeko nanga Kimbangiste Kofi. Donc na Kofi pas comme Kimbangiste. Kofi comme Kimbangiste, soko tuneli Kimbangu. Pourquoi même qu'on bunda na ye, à quoi même qu'on tient la justice, qu'on touche Kofi, parce qu'on a touché Edingwe. Merci. Ya solo bande ko bana pas Simon Kimbangu to ko kena papa Edingwe papa Saint-Paul Moulaïte. Ndenge bolobaki yango ke to moni to ye na paroisse Matete, to moni ye lelo oyo doute ezali susute. Mais conseil nini européen na bao bazali ko finga tina mokola lelo pa Simon Kimbangu kiangani oyo ndengo zali ko yoka yango na ba télévision na ba réseaux sociaux etaka lité nini ko kopesa bango mais lité na ko kopesa parce que yesu mwana nzambe ba finga ki pourquoi pas ba finga Simon Kimbangu na kopesa ngo courage ba finga ba sala oni sur lingi mais on va vérité après hein on va vérité après. Pour finga Simon Kimbangu bosala nyonso bolingi et lokola mutala ko finga pa alo finga nzambe naye na susi moko te na orgetelo moko te mais nzambe ye moko olekisa bokasi na ye ke likambo na salaki eza mabe tika soko nazonga na nzela na ngai nayeba Simon Kimbangu. Papa Saint-Paul likambo mosusu nangi na tuna toyokaki nganga nzambe moko ya église de réveil boyebani pe bien na otanga kombo na été pour na respect alobaki atsaki déclaration na yeke nkamba ezali ona soki okena solo omati soki po okena solo te okokweya bon ndenge tomoni ke yo ole o mata lelo lobi koza susu na mbongo te ezosala yo pasi te ezosalanga pasi parce que Job alaki moto ya mbongo ebele mais nzambe amekaki ye Job akweyaki bibule na yini ebebaki bana bakufaki ndako ebebaki mais suka nango Job akoma motu eza lokola ngai nakoregrete eloko moko te mpona yali mokano ya nzambe naotala mokano ya nzambe ndenge ezomarche. Merci. Merci papa Saint-Paul na kanisa tomoni ke tokozotango mingi te mpona mate ntintiani ebandi mpona makelele mais sikoyo mai ya nkamba eza na pouvoir nkamba ezali kaka mboka nde eza kaka mboka ou bien ezali mboka moko ya ndenge mosusu? Non, totya tembe na mai ya nkamba te parce que nga nakendaki kosuka na mai ya nkamba nakotaki ntina mozole oyo nga namonaki eyali mpo na ngai nakosanga propagande ya minene ntango nakende na ndako bakunda Simon Kimbangu na tombo na ye miracle nga namonaki yali mpo na ngai nakoki koloba yango te ndenge baeglise mosusu basalaka o témoignage boye ngai alingi wana te ngai naloba na vérité oyo nga namonaki kuna etali ngai alors moyen nakima kuna eza te kotikana na vérité na ngai. Donc tokoki koloba ke na nkamba donc bamiracle esalamaka nango ntina lelo tata nakufa te mponga namoni lisu moko eza kotala lisu moko eza na pongi e natuni papa Diangenda alobi na ngai
liso eza kotala wana ezotala bata mokili liso elali ezotala bato bakufa namonaki somo nakenda meme kosukola na kati ya mai ya nkamba najwi mai ya nkamba na ndako nanga mai ya nkamba eyali najwi mabele ya nkamba na ndako nanga eyali ezosala befe na yango. Mais komeka oyo mekaki papa Simon Kimbangu okiangani obangaki na yo te donc omonaki kaka ye lokola mwana moke oyo kokosakanela ye yango okendaki komeka ye ou bien ezalaki na makanisi nini ezalaki nini? Non, makanisi nanga ezalaki nde nameka bapaster mosusu ntango mosusu mpe Simon Kimbangu azalaka ndenge moko na bango ntango nakomi eloko ya liboso namekaki Simon Kimbangu première fois troisième nakomaki te nameki ye na bino oyo mpenza yali mosali ya nzambe ya solo so nameki ye lisusu troisième fois nga nakende kokufa yanga naboya ye yango tikaki mais ndenge omekaki yo na privé osololaki na ye mpe yango bien? Ouais, na privé nayebisaki aseki kaka aseki ngai nayi papa alimbisanga naye komeka wana butu abi merci nalimbisi yo na nyonso yo osalaki okaki yango. Mais papa Edingwe tomoni ke ndenge bato bazali koloba toyoki basango ke epai na yo mai ezokota mingi parce que na mai wana yo bandaki olingaki kozala pembeni ya mai mpo matemba makambo bandaki kosala ezalaki mingi basirene pembeni ya mai. Bon lelo mai wana etikali kaka toyebi te nini oyo tokoki kosala mpo ete mai wana esila? Mai wana mpo esila namoni mpo namodifie ndako en plus naluka motopompe mpo bezela na mai wana basekre mosusu eleki ya ngai nakoyoba yango te nasina bezalaki papa na ngai Simon Kimbangu kiangani aba na ngai banda calme tota ndenge komarche. Donc ndenge mai wana ezali lelo ezalaki mai bandaki koutilize yango na ndenge ya mystique na ntango ya kala? wana ni sekre na bana papa na ngai na bino baza mokili te. Bon sikoyo biso toza na besoin ya bandeko baza na poto surtout baleki na yo ya matete oyo ya matete bana matete balingi basalisa yo mpona kosalisa mpo basomba tolingi mai wana eza te mpo bate soki mai wana ezali tozomona lokola nde tozozongela makambo na yo ozokota kaka na bamai wana osiko tosala nini mpo ete mai wana ezala susu te mpo toyeba ke ya solo papa Saint Paul atiki babiloko nyonso mpe mai eza lisusu te? wana yali mokano ya nzambe papa na ngai ayali nzambe ayebi nini na kokalme yango ngai na desio ya Simon Kimbangu te kiangani te ye moko ayebi ndenge nini na kokalme yango mokili yali ya ye. Mais soki biso bandeko na yo tolingi tosalisa na spirituellement nzambe moto akosalisa mais biso sikoyo bandeko na yo na bomutu bo tolingi tosalisa tosala nini? motu nini nga motopompe keleke basaka nsima mpona buka ndako wana na construire mosusu. Bandeko bana pa Simon Kimbangu kiangani na kanisa touti kolanda papa na biso papa Saint Paul Edingwe na ndenge na mituna touti kotuna ye ndenge bino bolingalaki yango asengi na biso lisalisi na ndenge nini oyo amoni motopompe mpona kobendaka mai na kati na lopango mpo ete ezotonda mai yango tosengi na bino oyo aza nango akutana na biso abenga ngai papa Lambert makomi mopo ete moko to mibale boye nango nde tokotindela papa na biso papa Saint Paul Edingwe po ete ekwa koede ye ekwa kobenda mai na kati na lopango pamba te tomoni mai etondi mingi na kati na lopango yango tozalaki nango tolancer appel epai na bino papa Saint Paul soki likambo mosusu ozali koloba na bandeko no ya poto totikili malo naza na esengo mingi na bana bino bomona papa Simon Kimbangu moto mongo pamba te bomona mpenza ke yali nzambe napia bino exemple ya Kofi tala aza na jugement bakondanaki ye balongoli jugement bolanda yango juste bokoyeba ke Simon Kimbangu ayali na nzambe ya solo donc sans Simon Kimbangu
tokofivre te na kata mokili oyo. Merci soki likambo mosusu kokoloba kopesa bete mbote ntango mosusu oza na bato mosusu na poto kokopesa mbote na France totikili yo maloba. Bafanatique bazali mingi na France mpo basalaki nga ntango nazalaki na likama na hôpital, nasali 45 jours na hôpital, basungi ngai basali nyonso moyen natanga bakombo ya natangi bakombo mosusu otangi kombo na ye obotani kombo na ngai, napesi bango nyonso mbote boyela lisanga moko boyeba kosangana so moninga na pasi boyeba kosalisa ye ndenge osalisaki ngai. Mais soki bandimi bandeko na yo bandimi bana pasi mokima okiangani balingi bazwa yo babenga yo be balingi mwa eloko moko moke na lisalisi bakoki kozwa yo ndenge nini po ete ekomela yo mbala moko? Napeya bino numéro na ngai ya telefone ya WhatsApp plus 243 97 66 55 877. Napiaka motema ba telefone na ngate ngamo na ma telefone na ngai. Obe ko kopia pa journaliste to na ya wa boye. Ya ko benga ngai ya ko so boya na numéro ko pasi mo ki bango. Yangani. Opesi na ye ya papa na ngai a ko komisa ngai na ngai. Merci bana pasi mo kimbangu tokomi na suka imse pa mate to ko papa Edingwe tamingi te to moni ba flitiste défilé bandi pona dérangement te yango to moni ke to sukisa émission na biso wana nde to kotika bino na mama Adeline yenda ko kende pona ko zula biso ba interview na ba ndeko pe bandimi ba témoigner ba lobela biso est-ce que papa Saint Paul Edingwe azali ya solo mondimi ya paroisse Matete ou pas wana totikila mama Adeline yende muta kotuna mituna pona wana na mokola lelo tosukisi sika wana nde tosengi na bino bana pasi mo kimbangu bata motema malamu tozali na besoin pona papa Edingwe to azana besoin ya motopompe oyo akomona nango a contacter biso a contacter ngai et moto pas azali na ciment azana besoin loko moko ya moke pona kopesa ye atia moi clôture po ete maye kokoma katena ndaku tosengi na biso nyonso to ko bengana bobenga biso bobenga ye moko po ete soke komi nzambe soka sepeli biso tozwi mapamboli. Yangami de Matete oye Yangami de Matete oye Pilipi ya muke eswaka pose ebeto bien ebeto pour papa bona ba mama na biso tozoka binota bona ba mama na biso bona ba mama na biso bona ba mama na biso ebongo ba papa na biso ebongo ba papa na biso ebongo ba papa na biso ebeto bien ebeto na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu balandi na biso baso ya émission na biso masolo toye kopesa bino lisusu mbote ya solo tomoni ete tozali awa na kati ya paroisse ya Matete nde toyoki basilogan ndenge epesami awa eza koba te tozali na kati na selile nde biso nyonso elongo tokoyeba awa tozali na Matete papa wa temi atelemeli biso to babiso nyonso tozali na kati ya selili nini nde elongo biso nyonso tozali kotuna papa mituna po toyeba nini ezali awa mbote papa mbote mama journaliste papa tolingi toyeba pamba te awa toye komona papa Edingwe nde yango tolingi toyeba ndenge nini ebandaki mpasa toyebi ete na kati ya yamba na biso tokobandaka na selile mpe toyeba oyo eza selile nini mpe ebandaki ndenge nini mpe oyambelaki likambo yango ndenge nini. Merci beaucoup mama journaliste ngai papa Matondo Thomas chef de cellule na cellule ya Yangambi nga naza diacre vraiment impression na biso tozana na esengo pamba te cellule oyo na kati na Matete cellule oyo nde toza ensemble na papa Edingwe vraiment biso no tozalaki surpris ya koyoka ete papa Edingwe akenkamba kokenda kendaki nkamba esepelisaki biso na retour na ye era ye
namonaki ete ye avandi na quartier wana esengelaki komona ye po ete koyeba eske ya solo akomi mpenza mwana papa Simon Kimbangu nde na bongo tomonaki ye toyebisaki ye ete en tout cas na quartier ovandi kilte ezalaka na ntongo kilte wana tobenga yango kilte matinale na biso bakimbangiste esepelisaki ye alobaki ezalaka boni nayebisaki ye ngabi ekotaka na ntongo de 6h juste à 7h kilte esili ntango yo moto ozwi ntango esengeli okokoleka na selile po ete bandeko na yo baza kuna bamona yo vraiment esalamaki mpe bongo akomaki mpe koya tokomaki ne ensemble ti toke na ye mpe na fete le 12 octobre na ndenge ayaki koyambama epuis selile mpe ezwaki coupe papa mpe aremetaki coupe na maboko ya papa champion Edingwe. Merci beaucoup papa pasteur komona ndenge olobi parce que mingi tozo yoka te papa Edingwe bozala mso aventure parce que yo ozali chef de cellule na biso na lingombe kozalaka ete sensibilisation bien recensement ekobandaka na cellule papa Edingwe rendement na ye kozalaka ndenge nini akoyaka akorepondaka na ndenge biso tokosalelaka bomesano na biso azali korépondre vraiment mpe appréciation na yo par rapport ndenge azalelaki na ndenge akuleli omondi yango ndenge nini opesa biso. Merci beaucoup maman journaliste. Rendement ya papa Edingwe ndenge akomi Kimbangiste en tout cas na kilte matinale azangaka te dernièrement kutu na kati ya selile na mbenge kotuna témoin ya mutu nzambe témoin ya nzambe mutu bandimi banani obino bomonaka bazangaka te kota batata vraiment bandimi mutu ya yambo o balobaki papa Edingwe ne bakendaki na bandimi mosusu bongo bamama voire même mwasi na ye bazangaka te na kilte matinale et surtout les dimanches papa Edingwe akoma koloba soki na selile na ye papa kabeli ye te atiantisani te azongaka lela donc azalaka na souci ya kopesa papa maboko yango vraiment nga étant que chef de cellule base ya lingomba na témoigner yango bandimi bangoyo bafidèle ya cellule yangami oye est-ce que papa Edingwe ayaka bi ayaka te nzani na ye apesaka bi apesaka te ya kosamba eza te nzambe nde témoin papa Simon Kimbangu kiangani donc mpuna papa Edingwe koleka biso bandimi donc vraiment papa alati ye eza baventure te oyo eza témoignage euti na base na quartier ya vandi seli na ye yangani donc papa Edingwe ayaka kilte matinale donc totiaka ye na mabondeli po ete mipepe ezoya bitumba ya ndenge na ndenge mais ye toujours aza toujours basé na tata Simon Kimbangu. Merci beaucoup papa. Merci na remercier. Merci bandeko bana pasi Simon Kimbangu kiangani te uti kolanda mama Adeline na interview oyo ye na mituna auti kotuna na bandimi ya matete pona ko témoigner que papa Saint Paul Edingwe azali ya solo mondimi awa na paroisse na biso ya matete pona wana bo uti kolanda maloba oyo ndeko na biso auti koloba papa Saint Paul Edingwe nyonso alobi malamu toyo kango na matoyo ya molimo kasi toyo kango na matoyo ya bonzoto te pona wana ezalaki bino ndeko papa Lambert makwemimo na lisungi ya papa Alfonso mama Adeline na bandeko na biso ya preski ya paroisse matete nde topesi bino mbote mingi pe bandeko nyonso ya Europe topesi bino mbote et bonne année pourquoi elamu
botikala malamu. Merci papa Edi.